Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu na Fim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. On a fait Fimbu na Fimbu News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copine. Il faut suivre Fimbu na Fim. Na Fimbu na Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda! Ken Piana! Ken Piana! Ken Piana! Nathalie Makope, Amanda, Merci Nabadounos Bazou Libaro Hollanda Bisso et à votre humble serviteur. Eddie de Djoubek frappe encore l'homme qui a le manche dédié, les frères de Jésus-Christ. Combattu mais jamais abattu, imité mais jamais égal, on se ressemble avec les autres, mais on n'est pas d'identique. Merci Ndeboyambi Bisso, vraiment, tout côté n'a pas parlé, Nabino sans qu'on ta porte, sans qu'on toque, mais Nabolingo Boaranango entre Bisso Nabino, quand même Boyambi à votre humble serviteur. Na plateau Nanazana, Malika Mania, moi na Mwindu. Femme noire, femme africaine, banda na Fimbu na Fimbu à Bisso, ya Ken Piana Pito Pale, nga de Djoubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu, capitaine de l'équipe disciplinaire, ya Fimbu na Fimbu, na Yambi na Nouté. Yon a mon équipe, on a impact na idéologie par rapport à l'image, ya Lelo, na Mbabino, Manya Malika, to beta moi solo par rapport à l'image, place à Outi, na Lelo, place à Fimbu na Fimbu, na salué déjà invité Nanga, Malika, Manya, moi na Mwindu, femme noire, femme africaine, bonjour déjà. Bonjour Djoubek, bonjour na bafan tu ya Fimbu na Fimbu. Bah ça dit que ezaka eloro moko, donc tozaka batu moko, ezaka pour na cadre ka ya promotion ya chaîne na biso ko Malika za obligé oleka à tout moment pour na bafan na bazana posa tamsuba ba mona yi. Donc bas obligé Djoubek ko yambanga intela ko yambanga. Bonjour na bafan tu ya Josman ya Malika, Fabien Ngom international mode d'avion toujours. Et voilà bana moto pe la merci pour notre soutien na bino. Voilà. Na sera moi chimie tozo moi si maman ke par rapport à image tozo que ça c'est de moi si ma ozalaka pas noli et lo ni sala que otika noli oya ko rejoindre biso awa na Fimbu ya Ken Piana Pito Pale. Nazaka pas noli bon moi je pense que na linga vraiment ko beta masolo ya na linga vraiment ko beta masolo ya masolo ko longa nga pas nolité parce que aza mutu tozala qui déjà simbité tozala ensemble donc voilà et on a série tout na Fimbu et simbité na matière ya mbongo na matière ko solliciter bimana yo tunde na matière ya mbongo ni na matière ya mbongo ni na matière ya ko solliciter naza gu ya mutu nyonso te. Donc voilà, naza gouya mutunya c'était donc pour dire que mutunya ça zaka obligé faire lingangate. Eza matière mbongo te, eza matière bolingo te et eza makambo eza belément be comprendre. Ce bezalaka tam subi boyo kanité en tout cas ngai na Congo top news babanda ko futa mbongo nanga. En tout cas babanda penda ko futa mbongo nanga na bando zo mbongo nanga dans les bons sens, tu vois. Mais peut-être tam sou de se comprendre na biso pété kota suka yango sali ka to kabwana. Donc voilà, tout ça peut battre. Même les bandes coupées au carbone, les bandes qu'on a vu sur Bassi. Tout ça peut battre. Boka boani ça rappelle solution na bolingo et tambola tengu nenge ndegonanga héritier Watanabe boss live alobaga par rapport à image yo na Fimbu na Fimbu mais baninga no bazaka liboso na Fimbu na Fimbu balobaga no Ken Piana bo va na batute Ken Piana futa ka batute est-ce que yo nengo na Fimbu na Fimbu o tomber même sort na ba wana te balobaga Ken Piana patron mabe a futa te patron mo ya aventurier yo tombé na sort mo te na bango wana koto ye mo te ya kota désert ba futa makate ya désert mutu mutaza na ndenge na ye mutu mutaza na ndenge ya ko vivre na mutu nga lobaka chaque fois mutu faut na ba principe na vie mutu so na ba principe na vie te nyose bando yele ba inconvénient bando zala kaka
nyonso ebandoli baconvenir bando osalaka parce que principe etambwisaka motu na bonne conduite ozo comprendre na sens nini naza limité donc comme nana baprincipe elo mosusu bato mosusu bakosala nga na kosala pe te mpo nana baprincipe na nga te eza te lokola bango baosala eloko foki nga pekaka nasala te parce que bango baosala bayebi te baotambola bongo mpo bana baprincipe na bafille na bango te donc voilà ngai natiaka principe en tout na mosala na makambo nyonso ozo comprendre ngai na façon na nga oyo na oviva ke na camarade na nga te ke naza patron na nga mpo afuta nga tu comprends donc na bengaki patron na bengaki te mpona tuka bato to nini a patron na nga donc nalobi te ke nga na ye éternellement na fimbu parce que naza mwasi oyo eza mosala na osala ezaka carrière juste carrière na nga oyo na pensa nasala na vie yango na osala lelo même naza mwasi mokolo libala eya na otika mosala oyo donc pour dire que non naoloba nako naza éternellement na fimbu te donc ekozala mpe kaka tokabwana keni ozo comprendre mais toluka tokabwana na basens ya bien toluka tokabwana basens ya bien jamais nga nakolonga na site mutu nake na finga patrona même atake na osepe nango tamona kama ndeni auti kuna ofinga patrona de ce qu'un jour pe mokolonga pa nanga ofinga nga ozo comprendre eloko osko lifa boya na entourage na ye atinda ne muta fingele mutu te ozo comprendre pa yebi ke non tu ofingele mutu mukolo yo ne bobebana ofinga à moins parce que ba journaliste mutu aza na rôle na ye et pas musicien soko za attaché de presse on a droit de défendre musicien na yo soki obima na cacher musicien wana ne tolo banisi ba ken piana abima na ba cacher ba lifa. Pour un journaliste mort na internet on a privilège ana privilège et pas lifa et ça ken piana tout le monde va bien ana droit de défendre yo ne moto confirmer biso mais belé ba boya ba ken piana kutu pa fallait l'orté na landa ndi onanga jazz kavula lobango abi non ken piana ganga fallait pesa ni nga fallait kabela nga bilamba ye pas fallait ba considérer ye mais yo na kamozo bisanga non ken piana ndaza le nini ba favoriser ma case pas fallait poupa yeba kabele bilamba pourquoi ko ya pas tobole toboki pe bébé mais ce que ken batikele caché batikele visa na passeport on comprend on a la différence ba bien mal ki balobela ngote relation so eza yo yonga na lobanga na zama welisa te ngata bosangani sans journaliste off lifa bengi toke pas lifa na vona tam suna mona ba fibre ça ba vidéo lifa mais c'est pas dit que non ba on est ba privilège biso peut na relation na biso peut na F victime tam so ba fie peut sana bon peut na ninga libanda to baya peu moins faire ozo comprendre ezakima welisa te na yebi ke za na époque nanga na temps nanga na solo na ba sœur nanga ba mimi tike va mutek o comprendre ba betika pamba ba betika pamba na solo na ba silengi baza bato ba saka pe na lifa mais pour le soki na zama welisa te nga no saka musana nga mko lifa sepe na boulot na nga na sala kate na presse malika sala musala bien bon na préféré parce que malika ko na sentir F victime osama welisa te ko tenga biso ba quelqu'un ma welisa parce que c'est émission polémique émission il impact na idéologie mais tanga ba komo na bango Djoubek yo tengi sangande ni nga na fandi apona tanga ba komba batu te franchement mais tant lobi nga na zama welisa te bango ba zama tanga so ba quelqu'un ma welisa mona ka bomona ba journaliste ba kana ba kenda ba répéter ba lifa Djoubek ko insister na ngote ko tanga komba journaliste monter awa surtout ça ma welisa no tanga te eko no tanga te na engloba ngo tu yo na lobi bongo na englobe nyonso ba auto mona ka ba kendaka to mona ka lifa betia ba concert ba pour man ba ne ebele ba sala pété hein mais tout le monde a bon ba vidéo na nini na za na rap fali et tout bon tu vois donc pour dire que notre temps na ta faut repérer ça temps likambuto ezara na temps ngo ma welisa ba wela bazanga course au pouvoir diviser pour mieux régner voilà vous comprenez donc mutu faut zayo mutu faut miye bozanani non ça va pas ken a patron nga bon nana balanga je me suis ko de border te malgré tout sekaka to fanda pe to seka le bipe kambo na sekina beti pe loboko mais ana mérité ba respect pananga pour aza afuta nga na fin du mois donc voilà auto le boyelo mon a retenir tout à l'heure obi que non otika musala oyo kaka mukolo ba kubala yo donc ya musala vie na mobimba te donc babali yo otiki donc oyo luka libana na internet bon eza musala moi ça ko sala eza ba métier to tangela classe et tout yango to sala ngo yo ebinde to fandi bo yo mibali combien o batena bescro na ba solo mais ba solo ba ya solo ba ya na bango te ba ya ka ya bescro obi combien ba ya ka
musala oyo parce que mobali nyo permettre moi sina sala musala mo boye oyo mibali ba oya 50 ba oya 60 à moins que bon, ça dépend ya mibali donc neti nanga non préféré na saide ya carrière nanga na silisi na kena bali na bandi nango bota bananga akwa bona kende kana leka na TV parce que comment na Bible mobali osala moi si oboto mbali bana donc on essaie de carrière nanga na moni ke boli balayer nazo obligé o tika ngo soki mobali exiger nga na tika donc tika ngo na sali foyer nanga mais so mobali pa nga ke nanga par rapport à ninga ki star ke non madame nanga za star danger kano tout ça to ke non pe na ninga besko ya wana singa ka faut ça la fidèle na mobali na yo pour baser bandumba bazata za ndako libala obima kaka o comprendre donc eza na sens wana soki libala yi nazo obligé o bala naza moi sintemba tinanga mokili pona bala na bota bana oyebi lelo na vandi Jubek lelo na vandi oko imaginer te que na moni fi moi benga numéro moi plus 33 et benga ba 7h abi Malika s'il te plaît na vendre na Paris ma Gladys elle s'appelle Gladys la fille abi nanga Malika je te jure naza na poso otinde moi nanga ta bonjour moi na elle a 7 ans bébé osana buka mona buka kwikila buka mona buka kwikila chez absol voice potondima peut-être on aura mécanto yo katinganga na sisolo bato yo katingana ngam na bandi solo ngoti na ngine expliquer comment mutu oyo azara bien na bato pende ekendaka mutu musoko va na tota la koka na musika mukola ko approcher yo boye ayo kutata mselo ko satande na ngote o comprendre fi wana benginga binanga sela mwana ngata voice Nanjima gite. Bonjour Tata Malika, je t'aime beaucoup, je t'ai vu à la télé, gros bisous. Azana 7 ans. Moi na mama banga binanga abi amoninga binanga n'émission de ça qui na ken on a été Perrica Rose. Alors binanga bi maman, tata elle est belle. Ah tout na maman bon, elle s'appelle comment? Maman banga bi c'est Malika. Abi non maman elle est belle, maman tu vois pas qu'elle est belle. Maman bonsko benga zo bisanga et c'est un sentiment que moi donc ça dit na l'équipe génération mikolo na kititi na génération bana bébé Ozana Jolicia Alicia Pepito comme moi na ngeza yangwana Ozana Alicia des gros bisous à toi aussi bébé tata t'aime beaucoup tu vois et ça linga bien et ça linga bien na senti que non ate fo musana nga funa que non na ba doiti mo boy funa que non na ba ndenge mo boy ba fina nga ba l'impression que ndomba ça parents avant de otalanga vous comprenez mais mon colo ici là mon colo temps on est koleka il faut na bala obligé faut na bala. Ok, il faut bala, on est appelé recommandation divine Nzamba lobi multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre et puis remplissez-la. Na sali constamment Malika, yo kamara tona Magali, Melandi, Magali, kanami était à ça l'émission zo boy ya Fifi si Waston. Yo pena ba dire on va parler na yo o boy Magali zo kumisa. Azo kumisa Fifi si wa. Yo ozo kumisa Gloria Olang mais Gloria na Fifi ba yo kana suite baka bazaka na ba mes attentes de compréhension siko ezande ni po Magali apparemment ça pire mutu na bozaka bo passer ba bon moment ensemble bozaka de temps à autre bozaka na amitié moko eza chaleureuse amitié moko eza vieilli bon wana jeune ni wana ye akumisaka Fifi yo kumisa Gloria mais Fifi na Gloria ba solo la raté ezande ngakuna ko contredire yo Magali kumisa Fifi te Magali kumisa Fifi na sens ni ko kumisa c'est trop dur bazana ba nini bazana bonne relation makasi ke Gloria ouais. Voilà eza relation toza baninga tozalaki ezaka bongo ata na ndako so to bande ko 5 mibale bakanga makaka omona penda mona suka na ya liboso bazaka ba pire. Vous comprenez? C'est normal. Mais non, Magali a commis Fifi. Bon, Magali a apprécié la Fifi. Elle a un bon souvenir. Elle a un bon vivant. Elle a Fifi vivant. Elle a les contrats na commis sa Gloria. Mais elle a pas lobaka. Oh, il y a bien na mona pas Gloria. Et pas nanga. Mais na lobite que Fifi a ma bé pas nanga. So na Fifi welani. Oh, est-ce que vous comprenez nanga jinanga te? Na lobite que Fifi a ma bé. Mais ngai na préféré. Na lobabola ma Gloria parce que nanga vivant nanga bien. Gloria vivant nanga bien. Mais na kumisa Gloria te. Na lobaka ndeke non na préféré Gloria parce que Gloria se comporte nanga bien, tu vois. Et ça m'a bêté. Même nanda ko ezaka bongo na to lobango. Soki to ba na 5 6 ezaka ka bongo na mona katikati na mona suka bakanga ma mingi. Tozo ba fille ekenda bongo.
bafille tout basalaka même na bekiri batambola 4 personnes 5 personnes 3 DD basalaka omonaka oyo na oyo eza logique mais endo kokumisa mais je peux pas dire que non fifi aza mabe donc voilà ozwa pe temps retour magali ke non bino gloire olang bo welela nini ozwa da mo temps ouais natuna bango natuna magali bon en fait omoni biso bafille to na baningi na biso moto se comportaka elo musu peta musu muta saki se peso na yote mokozino ka kilo to musu obinga mninga téléphone otune pourquoi saki eloko wana o comprendre eza na ngompe mabete même temps musu ngapa se comporta bongo mais au moment où bana na tension na bango eza boy mutu oyo na oyo ba mutu te azana idée que non photo lobana un jour to tika bango jusqu'à ce que bako se comprendre parce que ngana go apete bando lobana te mais comme na moment oyo senga to lobana ki donc mais jamais dans un magali na finga gloria c'est impossible ça maté non son on fin sous dans un magali na finga gloria pour na sens ni tout sous dans un gloria na tonga magali biso tout oyebani ba comportement ce que l'on y on a yo le papa gloria esika to na yo le magali ya gloria esika mais soué na ngeza ka un jour baza pas sombe ne le peut comment pour soué na gloria. Mais je sais qu'avec le temps, parce que biso ba fito sera bon, on a bakanda na biso, on a méchanceté na biso moko boye moko. Mais avec le temps, on a dit que tant que Yesu na été, soué na ngeza ka que non, ba lobana. Ata ba oza ba camarade souté, ata ba oza ba camarade té. Nde lobana ba bango mo ba kenda su kotonga, que o malika na magali, ba za ba camarade na biso té. On comprend. On comprend niveau non mémo. Mais total à canyon sur un athée. Pour que vous ayez camarade de Moututo, vous ayez camarade de Moututo, vous portez l'ingélote. Moutou mtagenda luka bénédiction. So ça impose ça stick. So moniko kepanganga. So moniko fout à transport de parce que mangeng ngol la tapa nzamba yoka. So moniko zo attend fond la Bible tanga tap somme 3. Ozo oyo luka. Yosko ki na panganga to ke na mangenge to tanga babsom ngana ko ke panganga te na tanga babsom te mena tanga Bible na zo apé tant que prière baninga bakenda na côté mo ba mère mo ba sukola ba impact ya ba vie ya internet siko bato ba sukola ba ba na impact ya ba vie bana nini bazwa nini bazwa le côté au moins que tu na lo ba que tout le monde attend souci de capacité que je salue. En tout cas, tous les abonnés à Fimbo na Fimbo, vous allez brancher. Rendez-vous avec Cynthia Kapassi à na Fimbo na Fimbo. Tout cela pour te clôturer moi de la femme. Au moins, Cynthia Kapassi général que je salue. Au sala, à salaka, à un carnet, à na parler na foutre na bon vent, au vivre. Ana bébé na ana mwana zokola au liambo maman na ene lengi nyoso. Maman na zo bima na muto kaka luka ilimo anangalia. Au moins et belé baza abaluka ba viba kan bazo elo ba bénéficier na ngaka ba mbonga ba fisa ba tirki ba kenda to mona mona elo ka danger te basuma mabele te batamo na mituka danger te elo ko te ba kanisa ka ba mbonga ba mokana ba vio na baluka ebele pe ba perda kana ba vio ba zo pe ba sala elo ko te akobo kipanga nga sukolo même atanga nga peso kesenga aoye biso za maele po nkono boto lo peza mabe. Mais pas nzambe te nzambe te ngo pesa za ko avertir yo que loko no pesa yo saisir ango pour avancer puis kotika nzambe te mbongo transport obebi sapo ke panga ngelo nyeza ngo futu ngo ke transport ke prière mais comme déjà mokili totambola kana deux choses na mokili soza nkisi te nzambe soza nzambe te kisi ozo comprendre Djoubek donc voilà on a ko lo baka yango wana. Si tu as un cas na mayele une femme entreprenante pleine d'initiatives Djoubek so beto ndika opezong sa ndika conseil au pesa na sela ngoti lelo bezo ba betinga ndika nazo sa ndika grâce à Cynthia kapa je pesa na mayele wana par rapport à image sur la bas soloti solol on te soltini solol pas on te dégage bande on a biso équipe nationale ba boaki si bango ba bengi ba mikumba et pas ya ndeko na biso artiste et musicien héritier Watanabe Gogan réaction na yo Malika. Réaction n'angeza en tout cas moi j'encourage Goga toyeba Goga beta musique danger Goga yemba ka vocal monter ya Goga na wenge rata auto zela héritier sala to mona ngote vous comprenez auto zela héritier sala to mona ngote mais moi j'encourage félicitations balobi vaut mieux otika la yomo ko tambo na bato mabe vous comprenez le quoi comprendre que batuana babande ko tient une erreur c'est mieux atika la yemoko
ndenge babengani bandeko naso bachroniqueur ya internet yo sepeli nayebi so ke moi j'encourage na sepeli nde toloba na lingala malheur baningi esali bonheur na malheur bandosani baza baattaché de presse de commerce basala promotion ya disque promotion orchestre promotion ya leader et héritier bandosala promotion bandiembo to so bandosala promotion bandiembo mais bala reine de sa bébéta on comprendre t'as la différence ya BM parce que BM asalango azara na bango te BM asalango azara na bango te mais BM beta koleka même bandiembo oya comment ça tanga koma na bango tu t'imagines ce que promotion ni oyo bandosa promotion mafinga et non promotion musique ce que mutonga bae na e amunke bosse na nga promotion te bisoko tuzana ba kabo sembule mimbo kanda ovanda boye affiche ce que y a concert bozo affiche wana partager les ozuba biloko de osaka de façon que mutu star na yo aza les parpiller ozo comprendre Djoubek ce que bini na pesa bosa makamona bozo ba téléphone bosa ba live bozo finga bozo lo ba bilobela bo aider te boko tia mbongo ndeni pour promotion eloko oyo esala ke bozo mbongo bosalela ngo te ngana sepeli nanga ati batika ya beta musique na ye batika ya beta musique na ye po charge tika yika pa mutu moko mutu nani oh lifa te ya bo oyo loba nini charge tika pa mutu moko to na maison mbungu aso to bito bimakana ko ba la nani 5 ma oyo kaka ba beta ka mutu moko mutu ngo nani préciser ba kombo Djoubek na otanga kombo oyo kate lifa oyo kate oh isa polémique te juste quand on est polémique ya polémique te ya polémique te na lo ba mambo isa ka to vana ki chassa biso to tambola to monaka so to bito ke na couloir ki mbuta ba bagela ne ta 100 bar beaucoup to ba beta ka njemba mutu moko isa ba charge parce que ba charge ninga bien ba charge ninga ba charge ninga kuna te on comprend ba charge ninga kuna te pour ba charge na biso et petit dégâts dans internet c'est quoi tu matata et puis il y a un an lo baka ke non ah ba komi ba charge pour mkona bango azati bango balobi peke non wata be mo ba charge bango pe ba yebi ete Karine muta alakisa bango wata za charge ya Karine bango pe ba yebi ete oh mais ceux qui voient ta charge ya charge mabole ceux qui voient ta charge mabole ba yebi ete mabole muta memela bango ye bango pe ba yebi ete bango pe ba yebi ete batika oloba kutu bavanda kanye bavanda kanye bani loko défendre te bo défendre nini na minute ta ba boy goga za goga aza hérité le contrat biso to baye soki lelo Djoubek soki wata comme finga malelo na ba internet c'est ça grâce à bana wana na ba dégâts o ba créer na bato o comprendre et ça pour na bana wana to tika oloba baloba kutu te bafanda kanye batika wata fanda na ya beta musique na ye toyoka ba BM to sepela mais balobi ke bako balusela mandoki mafinga na nyonso banda ko finga to bazalaka na epa héritier ezozongela nde ye moko héritier watana be ya muta munoko mutambanga muta tembe bango pe tembe na tembe mafinga wana ba arme na bano beta na ba quartier latin bano beta na ba maison mère bano beta pa fabriquer ezozonga na la team. Moi je pense pas que bango pe baleki bat no finga. Je pense pas que baleki bat no finga tala Djoubek na biso na ser na ngamo na bisa ya mami bakachwa ya mami bakachwa na bisa ke na biya so na bina fingelo mutu o sepe na ngalo ko inviter nga susu mais na sala ngote pona respect ba fan nanga je pense pas que baleki bat bina o finga batika omo bango bavanda nie batika goga abeta batika goga beta musique na ye on comprend batika goga beta musique na ye ce que tu boy appelle moi côté à Paris que batie profil ajustement ya Malika donc ça dit on comprendre que ba fan na bi numéro inconnu au sentir niveau faut tout ça musala bien musala tout ça na ngopona ba fan balinga biso tu comprends tout ça na ngote pour ba fan ba du dans son na 10 na posa comme na 15 nana posa zonga sima parce que ça dit au sentir moi na 7 ans oh lela tout ça musalo bien mais ngai no senga ngana lobeka no senga président Fati balongo la émission tout est finga parce que biso to finga neti nga manika na finga te lobandi ba vérité na expliquera mutu to so la PMB faut to comprendre o comprendre
mais na ninga boulot balonga no ba vidéo tout ba fingaka batika biso mutu muta simba micro a interview musicien total ba question total ba sous question total ba nombre de vie peut-être les a bien pour Nabiso. Merci Ozagi Bongo Manika Mania, la star congolaise internationale en tout cas. Na CPLA Pascal Loubara bien, elle a réfléchir. Donc Malika, tout le monde a souhaité émission Nabiso. Moi Bambo te na ba oyayo. Te Bambo te ba tutu ba linganga ba na moto pela Bambo te na bino. Viens nga impressionné Claude Ndombasi. Gros coucou na yo Fabien Ngom international, c'est-à-dire Fabien Ngom international mode d'avion toujours mon conseiller à l'autre, c'est-à-dire on a partenaire privé justement et puis conseiller privé Brandy Setiali, un Français perdu au Congo, des gros coucou à toi aussi. Bébé Ozana Alicia, elle mérite bah, gros bisous. Tata t'aime aussi, Tata Malika t'aime aussi bébé. Bosé Bélé, Gloria Yaweli, balobi ba okota ba pharmacie ba Kolembe. Gloria Yaweli babi bassin naturel, Masananga Winnie Dianga na la Cléopâtre. Des gros coucou à toi aussi. Josepha Chako, de longues jambes, babi Sadi Kaminte, Kinamaboko, Peselanga Mbote na prudence. Ilunga Chako, la fille la plus stylée du monde quoi. Patricia Mokango, fille à taille S, de gros coucou à toi aussi. Madame Kisha Bavounou, de gros coucou à toi. Voilà quoi. Merci Oeza Bongo de Djoubek Frappe Angolo Mikral à l'image de Dieu. Les frères de Jésus-Christ, descendant papa Patrice Emery Lumumba, Nasibino Boyoki, Malika, en tout cas, n'a se déchaîné, n'a pandine teke par rapport à Iman, n'a pas solo, solol, tu ne solol pas. Bah remarque, n'a pas suggestion, je le serai favorable pour l'avenir, pour la franche et sincère collaboration. Merci, au revoir. N'aboaka moi ba oyanga pe basala ngana sala. Le bon elia ele saraba katakate par rapport à Iman, solo ba solo ti solol, bambo te belé na. C'est un engagement jeté au kit, moi, na la solo ya tongo. Marlène Mbenza Mukazo, Bambote Belé. Par rapport à l'image, Dr Alice Owanji Koy, moi, na la solo. Dr Alice Owanji Koy. Bénédicte Sita, Bambote Belé, Chantal Ngwabi, Ndegonanga, Yadjo Bakali, Bambote Belé, vraiment Bambote Belé. Guylaine Agrippine, la Congolaise, Maman Nadie. Jos Tambole Sédoua, de langue, jambes, homme. Sur la Belé Loyo, car vient si demande agence SK Service, agence Yassir, na Anvers Souana. Papi James Bambote Belé, vient à Alain Thierry Moukemo, Divine Mawete, Chris Baka Leroy, grand frère, il y a Palais, Bijou Kende Bambote Belé, Mistral, Canicule, Wakisha, Orage, Boucle, na Limoué, par rapport à Image. Produit pour la Kosilisa, Nuta, tampon, bouton, tache, chute de cheveux, et quitter na $5 et $10. Oh ndeko, oyoka kalisusu soni te na nduta, kozala na nduta tombe des angila, et ça kozala vraiment salité. Obésité eza maladie. Tala ndenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi. Produit naturel ezali ekosilisa yo libumu kilo pe constipation. Yo kangama kana ba mesh, ba perike, chapeau, produit ekokolisa suki. Olingi ba poil, olingi favori, c'est possible. Beauté ya mwasi ezalaka nde na suki na perike te. Yo mutu mino toboka, kari dantere nyokola yo, munoko solo, nzoto solo. Totali pe ekotraité, hémorroïde, infection, hernie, myome, kyste, fibrome, prostate, sans opération. Du nouveau, élargissant pour homme, longueur XX, vimbissa pour femme, et amado original. Na Kishasa, tozali na Kitambo nzela ma campagne entre Arrêt Mabaya na Maison Mungu, avenue Vivi numéro 32 avant Makelele. Na rond-point Victoire, avenue Ikelemba A9 na Timaya Acropolis Bekatem Matonge. Chili Arrêt Bitabe en face ya deuxième porte marché Liberté na immeuble Oyo ezali na auto-école Camps na deuxième niveau. Na Brazzaville, Texacola Tcheme 99 pour Congo, non loin de Sansa de Mkondo, la base. Benga Bissona 089 86 27 692 081 99 91 ça aide na Brazzaville na 05 360 82 26 04 487 51 15 cabinet docteur Hakim chez Bijosé maladie nyonso et bikaka sauf la vieillesse et la mort.